Mbote Brazzaville mbote mingi bana Congo tozane sengo toyebi ke bino bato bopona biso bolinga journal télévisé communication de kino et pas wapi bozora ba information bo sepela mingi po boyeba ndenge makambo zali koleka na République démocratique du Congo mbote na bino nyonso tout édition ya lelo donc samedi 23 décembre 2023 yango to be tribunal déjà dada bo sepela bandaku to fungula yango to ebisa bino studio ki na côté ya Seni ba bandaki déjà publication ya ba résultat na côté ya diaspora na ba pays locaux la Afrique du Sud, France, Belgique, États-Unis, Canada et pas wapi candidat président de la République numéro 20 Fachi Beton Moukantombolo azo mené bango na niveau ya Nyama. Bokozo ba détail nango na ba prochaines éditions ya journée télévisée communication de Kinoa. To continuer yango pona ko sinebino ke na commune ya Ntsele kuna tango ba élection zali ko salima en tout cas balobi candidat député national moko azo yi baba ninga na ye ba voix et salima la musoki mukete na ba centre ya Seni o ezoma yi koto kuna bozo ba détail nango na reportage ya Cédric Kalemba. Awa tozali na commune ya Ntsele noko esika wapi caméra ya journal télévisé communication de Kinoa et kitaki awa pona kotala ndenge nini opération électorale ezotambola koto na ba bureau de vote noko awa constat ya mawato sali ezake population ezolela makasi mingi elobi candidat député moko azoyiba baninga na ye voix awa parce que awa bavotaki candidat moko ebele mingi na ndenge ya Nyama mais candidat député moko lokola ya zwaki ba voix mingi te aye awa boye ko maniganse na ba agent ya Seni pona ko récupérer ba voix ya baninga pe lisusu ba témoin baleli makasi balobi depuis bayaki awa po bakota na salle batala ndenge makambo ezali koleka ba chef de centre bazo permettre bango te ke bazwa accès et puis baye ba réellement ndenge vote ezali koleka awa pe ya mawa lisusu ezake na suka ya opération ya vote boyeba ke ba chef de centre bazo linga ko remettre na ba témoin ya ba candidat ba PV ya vote soki mukete bavanda kaka boye bamona mutu moko azoya na machine à voter na bapokwa aya kokotisa yango na kati ya centre et pesi pasi population et tomboki mabe lobi machine oyo euti wapi et puis esali nini po eya na air oyo mbutu esalema wana ti candidat député moko oyo population setanga kombo na awa yende mutu ayaki kosala intervention alors intervention na ye ebimaki déjà suspect parce que balobi jeep na yende mutu et yaki na machine à voter oyo awa yo kandenge ba Kinoa ba communiquer brigade na beta mi makasi non badalo biso na cette ici na biso so ba machine ebimaki na biso koti donc koti to voter pas même 19 personnes machine ebimi hein machine ebimi 19 personnes qui kokiti ya ba voter te machine ebimi oh ba ki robongisa machine ba ye na da 5 minutes machine koti après 30 minutes machine en ebimi machine ebimi comme bi machine ebimi en ebimi libela machine va voter te machine tondi likona ngo susu machine ebebi ba yesu na machine ami balé wana ezaki ami balé o ba ki kozongisa wana 23h ba yeli suna machine après 30 minutes ba koti machine on ba tika biso to voter sikoyo ba tiki biso to voter te papa na ye biso papa soda na ngati siko na osuka ba soda na koloba nyoso ba bimisi su machine kei machine qui après devant 30 minutes quoi ya nango pour la député ça qui 30 minutes ba ye ba contre machine population sili qui était limite machine à liboso ba voter machine est tondi mbala moko machine est bloquée car machine à liboso ba voter machine est bloquée ni et tondi limi ba voter machine est tondi 19 pas voter donc ba tout va réagir ba machine na ko kota te hotel mi wana neto ye wana ko bala na insister aya ko taka na machine to telemaki to beti mona mobali wana senti lisimo bime sangeli nande mobala ngaka kufa kalonji ndenga yaki na intervention na ye ne baki ko kimisa mobala na bakoti na bakangi tout de votant qui Cédric et mais là batu boyele ko tuba voix Cédric dans la bouquet kalonji yaki na batu la ye ba yaki batu ba yaki ba futu ba bongo ba yibi ba voix ba tike ba
voix nyonso. Banda lundi na lali pona voter. Na témoin. Mais ba yibi na tamo na tout le centre. Pona 64 na 11. On va na voter. Candidat na ngana linga makasi. Eza na sali mabe. So na voter candidat na sali mabe. Ba bo yiba ba voix bo moni ko na moni. Ba yibi ba voix de Tokyo. Wana papa na nga Cédric na ngai. Cédric de Tokyo, Cédric Elende. Honorable député numéro 64 11. Ba maman nyonso ya terre jaune va voter massivement. Na kene na bureau de vote boy. Na ok moi na kaka une voix, 3 voix donc na piqué crise. Pour ndima qui était vraiment que non, Cédric mutakoki ko zo ba point wana. Et puis na ba salle nyonso kalonji na kalonji. Comme si que ba somme puis ba leader na nyonso. Oyo kaka sentir na mobimba. Kaka kuna na nini na mbana. Donc ba bureau de vote nyonso miné. Tala! Noko! Ndenge bandeko balobi wana ke kotoyo ba votaki mingi numéro 64 na national awa na Changu et puis numéro 11 na commune ya Ntiele na provincial. Mais ya kokamwa ezake candidat député moko ye mutu amanigase makambu awa na ba agent seni pona koyiba ba voya baninga. Situation oyo esali mabe makasi mingi. Noko candidat député wana zo yiba baninga voix. Comment renani? Rappelez-la non. Ah! Boyoki ye wana ya boye. Noko et comme déjà kolumba solo mabe. Journal télévisé communication de Kinoa et Sali Constant ndenge ba élection et outi koleka awa na mboka na biso précisément mingi na ville province ya Kinshasa bozwa yango na reportage ya Cédric Kalemba. Élection les kitoko. Surtout biso ba avec bien numéro 20 kaka. Poso to raisonner ba makamu sur numéro 20 Fatinde Béton. Tozo beta e kao debout. On a ngai kuta mabete élection za mabe. Ya mabe ya makasi. Ba machine école na ba retard na ba centre. Hein ba machine école na ba retard. OK ba machine école ma kitwa maboko ya ba député wala ya ba douana ya bo ya bango ba soki ba mbongo wala. Azui ba mbongo ba machine ba ko tamu tete biso mundele. Ndeti biso la mundele. Ngai ndeti ngamoko de ndela telenya ba longoli ngai na kombo de la voter kutute. Na kolobani. Élection eleki bien na ngolo nzambe. Batutu ba sacrifier parce que o ba pensaki salamité faut que nzambe parce que moko eza biso. Bana mboka to voter candidat au voter metindi moto to voter. To pesi le ngoni na ba continuer sota mboka mais souci na biso ezali. Et ça te que le quoi to voter bango baso ba mbongo wana ba tia na ba poche na ba na bien ba na bango ba vivant ba climatiser biso peuple petit peuple to souffraka baso organiser pour la petit peuple ndenge pe to mona na ba libanda baza pe na souci ba autorité mboka ba na souci ya population ya peuple na bango élection les ndenge élection les karaté 63 ans après, Congolais s'est espéré, mais Congolais a commis erreur. Moi je suis sûr, bateau plein mitou et tanga, bah bien que le Congolais qui bien té, le chose à en anomalie et qui n'a bien té, mais grégé n'a rien à li pour la jeunesse congolaise. Hein? Au moins c'est aussi occasion. Il y a beaucoup de dirigeants dans Mboka. Ndé na moniba na Tchang na Sainte-Thérèse. Ba kuta na ba pesina déception le plus catastrophique. Pour ni na lobiomo. Na ko comprendre que ba jeune liboso président oyo senga bango deuxième mandat. O aza pe na souci ayo kapé bango. Ba telima ba pesa un message ya koyebisa ke na Tchang ba soda ba cadre pour na ba lox. Au moment où biso toyebi ke na Tchang misale ya raté société zate eza ba quartier misu na Tchang ba dola la 20. Donc insécurité. Mais ba jeune ba temi go soit présent pour na yebisa ke ba kanga biso pour na ba lox message au moment ba ko pesa yango na za dessine à comprendre que jeunesse congolaise tous en prêté. Normalement, année tozo évoluer, il faut marampo évoluer. To quitter ko ça l'élection à nous de l'élection fallait à la plus que bah où il est kaki puisque faut toute expérience to cola mais comment c'est fait que non bah élection il est kaka to critiquer to déplorer bah makambo il est kaka mabe mais où il est qui tout il est qui plus mabe que où il est kaki to wana où ils a regrettable ça que non oyo kadima sali fallait à ça la plus mieux que bah où monsieur bah les kaki élection 2023 mais c'est pas non ma casse il est qui bien
mais kolela moka toyoki mpasi na biso bato tosangolaki mosika tokomaki na badifficulté ya kovote il fallait kozonga ti place osangolaki mais pourtant soki basalaki biso mwa faveur ya kovote place nyonso ezali otenaki oza malamu okoke na centre be bato ebele donc ozocalcule sur transport ekomi mpasi na jour wana kokende ti bandal okende kinkole donc place nyonso eretrouvaki osangolaki ekomi mpasi mpo ozonga kuna okende kovote en tout cas à la prochaine balasima en tout cas bosunga biso donc place oyo place nyonso okokuta nango ala centre nyonso vote koza malamu ke tonyokamaka lisusu ya kozongaka bakuna nde place tokita la commune ya Kasavubu noko na ngai motema pasi balobi baka niveau ekoma boucher na niveau ya kosakana te kaka wana na niveau ya avenue Victoire ba détail na reportage ya Gelor Mbembe. Likambu ya pasi pe mawana omona ke kalami te mbongo ebele uti ko bima pona obengisa avenue Victoire oyo na commune ya Kalamu kasi botela bino moko ndenge nzele ezali ko beba malembe on dirait que eza misala moko esala mbula kala nzoka nde même pas 2 ans misala oyo uti ko salima botela bakanivo ndenge komi nango boucher maye koma hotema na katikati ya Prince Boye batu bateka pemeni awa bazo mona pasi na basolo ya ndenge na ndenge ezobima awa po ba salite oyo na kati ya bakanivo. Pardon, il faut que nous ayons comme mususu. Nzele eza obeba caniveau boucher. Nyonso zo sala que moyen batwa tambola malamu ezate ba komo lata ba kashne po solo ezo bima awa eza kutu ya koloba te. Tala neti awa. Batu bazoleka na difficulté, caniveau eza boucher. Nyonso oyo ezo permettre batu te baleka malamu na kati ya balabala oyo. Koto eza moitié solo eza makasi koto. Yango moi c'est pour cela batu balata ba kashne po moyen ezate. Moyen ezate vraiment chef l'État a été la maramoko a bon service au personnel. Sur le temps moi il était resté mbula sur le petit moi qui ne sait on a été les macaques. Bande ko pas zote ko ba ni na bon na kata terrasse on terrasse boucher. Awa to conseil gouvernement provincial ya Kisasa baya ko curé ba caniveau ya balabala Victoire oyo pondenge population ezo souffrir awa. Na solo na makambo ndenge na ndenge eza malamu ata mokete soki babongisi yango ekosunga bango bakovivre na bakondition moko ya malamu ya boye epidemie oya te ndenge ni na tabino moko tokomi na période ya bafeti me ya kokambo eza ke place Victoire oyo ekenda nsango place des artistes ti lelo décoration moko ya malonga eza te salite badetail nango na reportage ya Blaise Mpoko. Noël kala mingi te kasi na ville province ya Kisasa jusque là bilemba Noël eza komona nango te neti awa na place Victoire soki otamboli omona que eloko moko ezolakisa te ke Noël ezali koya décoration eza nango te nzoka ndi na tango kala décoration ebanda koselema awa osepela soki okomi na place Victoire oyo mais kino lelo yo eloko ya malunga ezali te talenti awa kaka quelques privés oyo nde batie mwa décoration nango pembeni yango nde ekolakisa ke mwa Noël ezali bongo kote ya bateki bazoteka kaka biloko ya décoration mais kasi bato basombi baza na bango te ndenge leta banosala kala ke Noël aye ko décorer place Victoire oyo esalemi nango kutu te ba o koto bato oteka kutu baza kolela ke koteka malunga ezali te toyebi te Noël oyo soki bato ofete yango ndenge nini oyo kutu ya décoration nanu ezomona te bongo ya libumu toloba kutu te toyebi te soki kosuka ndenge nini to comprendre te décembre ngo bona nango kalendalaki yabo déjà ici déjà babiloko tout déjà de sombi mais cette fois-ci vraiment donc atabana bazibi la bâtie donc beaucoup ça vraiment la crise moko au saranati donc na éviter ce to la wapi pour suka j'espère bien mon bon na kaka bien nature donc eloko vraiment ça de l'eau dans tous les kaka ya moi donc on était pas fait mon réseau les conditions par la mise jusqu'à présent vraiment eloko na maboko ça tala tokosenga kaka na bande bonso boyeba ke Noël eza lokola mikolo nyonso ekoleka na yango ya solo mwana nzambe akobota na kati ya mabota na biso esenge to sepela mekasi soki ezali te kokende koluka koyiba te to kosela loka mabe po kaka osepelisa bana tika bana basepela na o baza nango oyo komonana basepeli nango mokolo pe ekoleka nango soki okomi na commune ya Masina précisément na quartier Nzuzu wa Mbombo oko comprendre ndenge misala ekatana na nzela wana ti lelo foin ba détail nango na reportage ya Pichu Kalema.
Caméra JT communication de Kinois et cela qui constant awa na quelques avenues ya commune ya Masina na quartier Nzuzi wa Mbombo et za nango kutu malamu te nesti balabala oyo misala si bana nango kala mais kasi kino lelo yo misala ekomaka na suka te banje bando sala misala awa et sala rasusu musala te basundola nango misala kasi conséquences ezanini ndenge balobaka na lopoto construire sans achever ezalaka détruire bota bino moko ndenge komi ko bebisa côté oyo na pasi na mawa maya mvula soki ebeti ekendaka vacances nyonso na bandako nyonso eza pemene awa banzela ekoma ko beba mabulu ya ndenge na ndenge population à côté oyo ba communiquer misala oyo ko bana babandaki bien babanda de partir likolo kuna basali mo ba keke terrasse ba boaki mo ba kayasi mais na sebo ba continuer te ezo bebisela batu bandako pe ntele zo bukana pe koto pe batikaki ka bongo ntela ezo bukana ba soki mbule beti basalite nyonso komokita nango bamabanga nyonso komokita toyebi te ingénieur wana tokaza wapi oyo tozomona awa na nzela oyo tozomona neti eza bavantir nzela so mbule beti soki bavei na biso mai moko ekotela biso impossible na gouvernement congolais bazalaka na suivi te kosali plan na biso mais suivi ezalaka te nyonso bazalaka o chef de l'état chef de l'état mposa babongisa mboka babongisa banzela bafikolasali banormal mais tozomona awa na nzela oyo so mbule beti otyata lokolo de suite ase kote oyo bamai nyonso baterasi basali équitation na bandako c'est-à-dire que incomparable nzela oyo ndenge ezalaka basi à toutes les façons situation nzela oyo yakati basi na direction sep kongo biso eza bana nduzu wa mungu bana masina lokotami kotokoti koto même marché liberté wana mai nyonso ya marché liberté ezokitation na bafini c'est-à-dire que nyonso awa na nzela oyo eza mabe makasi basunga biso rapide bambula etikali ya makasi oyo etikali ya banepasi ya makasi fort basi à les façons situation nzela oyo tala tokosenga kaka na bandeko oyo baza kosalisa mosala oyo boya kosisa mosala na bino mpo ndenge botiki boye eza na bakonsekansi ya makasi bandeko ya bato ekoriske ebuka na ngonga yango oyo boya koto oyo boya kosisa misala oyo bobandaki nzela oyo ekoma na suka mpo ndenge ekomeli awa eza pasi na mawa tozonga na commune ya Kalamu na avenue Ezo en tout cas soko moni yango yo muto monaki yango il y a 10 ans okolela makasi mingi niveau avenue Ezo ebeba mutema pasi reportage ya Cédric Kalemba. Awa tozali na rompo Ezo noko rompo oyo kenda ntango yebalaka makasi mingi rompo oyo bato tu bayebaka ke soki okomi na Ezo il faut koma na rompo oyo ezalaki lokola place ya staff place ya kitoko ya kozwama mopepe mais place yango tala ndenge koma noko ekoma salite na niveau ya kosakana te Ezo ekoma abandonné kutu rompo Ezo oyo kala bato ebele bazalaka koya kopema awa bato bazalaka kokanga bafoto kosepela kozwama mopepe awa na rompo Ezo mais tala rompo yango ndenge koma tala koto oyo ba garage soko zeli koto tala koto ekoma bisika ya kobeta ba je kote mususu noko mawa trop parce que koto yo bato bakoma kotumba ba dendo ngambo mususu ba terrasse nde kangi koto yo nyonso salite nde salite population ekoma kobwaka matiti nango kaka awa na kati ya ba terrasse yango nde koma lisusu kobakisa bosoto makasi mingi ngambu mususu awa tala ndenge ba câble ya courant ekoma denide oyo ekoma ko représenter danger moko ya kosakana te koto yo pasi matiti ebota awa na banzela moyen ya kotambola eza te bakinois bakomunike koyebisa bakonzi boye eza likambo ya mentalité eza likambo ya mentalité na bakonzi parce que mutu po asala likambo ya malamu esika bato bazonyokwama bakotinzika ye te donc toza na susi tosungama mais lisungi wana eza te po tolobi lelo te si tolemba ekoma kaka mokolo bakolamukelaka likambo yango nde basali tala ezalaka boye te non rond-point Ezo oyo il fait zonga ndenge ezalaka lokola place de référence mais kotika yango ekoma salite bosoto boye eza mabe makasi en tout cas awa gouvernement aza na part na ye population pe aza na part na ye concernant rond-point Ezo oyo totikala kaka na commune ya Kalamu mpona kosinaya bino ke na direction Kazangulu ekoma na eta moko mawa mingi matiti ebota salite nde salite wana ezali constant ya reportage ya Cédric Kalemba. Awa tozali na direction Mondele Ngulu
oyo ezalaka na succès ya Nyamba na kala série ya babare mbaki oyo ekenda ntango na kombo ya direction Mondele Ngulu noko na ngai lelo ekoma abandonné mutu akipaka ngo azate leta emoko abosana ke direction Mondele Ngulu ezalaka lisusu soki kaka mvule beti noko population zomi kote oyo basufraka makasi mai ezokotela bango na bandaku bayebi te bakosuka wapi kutu société moko oyo esalaka misala ya banzela eyaka awa mpona kobongisa esika oyo me basala kaka baterase ya pamba basundola misala na katikati batie poids tout la mushi ya zaza misala etikala kaka boye tala sikoyo ndenge bamatiti ebota awa boye na nzela moye ya koleka eza soki mukete mais soki gouvernement provincial ya Kinshasa esali mwa eloko en tout cas na direction Mondele Ngulu oyo noko eko aider avenir université pe kimwenza po embouteillage et diminuer kotoyo banoko ba communiquer babandaki musala mais jusqu'à maintenant vraiment ba sisi na musala tata babandaki to sa ba terrasse ba sisi yango te omoni ba salite zo nga sona kata ba terrasse na ebité et puis ça sous double musala lisusu na gouvernement o esa nzela o na ebité vraiment ce qui papa gentil le gouverneur azomona mambo on a yebi ke ba route eza ba route oyo gouvernement provincial de sala ka ba route secondaire eza ba route eza habilité la gouvernement provincial na ebité ce qui ya landela route ce pas bête kata moi tour à landela po eza ngo transport pa mulayi makasi te bandia wana ezo kota pégal hôtel pégal kote ba ebiti ekeiti bongo eza route ebimi esangani na yolo sud yolo nord ekeiso basali yango ekofacilité mo bambouteillage mosusu oyo ezalaka na badevant babongolo bavictoire omonaka moto akokota mpe limwenza abimi mpe boye ti awa ezomba mo abimaki edimine mpe bambouteillage mosusu tala boye nde ezalaka boya bosala eloko awa ndenge population ezali kosenga po soki bobongisi direction Mondele Ngulu oyo en tout cas embouteillage ya kimwenza na ya université abu pia je dis bien abu pia ya pasi pe maweza ke mutasombi bude na yalia afungula bude boye muselekete na kati bude ngo esalemaki ndenge nini bozo ba detail olula na yo kolia bude ezala ngo mabeta bude ezalaka kitoko makasi mingi menoko mokili oyo etondi réellement na bato ya mitema mabe makasi mingi et puis ba société yango mike oyo esalisaka babude awa na Kinshasa bazosala yango lisusu na banorme te tala lokola ndeko oyo asombaki bude na ye noko atia pena na table atia yango na assiette alingi kaka banda kolia bude boye engaye botala malamu tala pena bude oyo tala oyo nini tala bien oyo nini omoni muselekete na kati ya bude muto agangi mbala moko alobi nzambe bongo soki ya boye apesaki bana bude oyo bana baza 6 ou 7 bali ya bude oyo noko bango nyoso balingaki bakufa sur place yoka ndenge ndeko a communiquer na yo lakisa bino eloko oyo lelo nasombi bude mfime na banjo otumba yango deki na siso otumba na tie yango na sani mpona kata bota makambo nakutana yango nakutana na jeko na kati ya bude mfime nayebi te mboka oyo tokewa donc bakoma osala babude na miseleke te toyebi te donc tozala prudent ntango osombi eloko na yo avant ya kolia yango il faut koverifie yango donc ngai nzambe imparni nde donc soki naliaki yango boye na jeko yango ya mobimba me lelo nayebi te soki naza wapi oyo tokointerpele mingi bandeko ya OCC Office Congolais de Contrôle oyo esengeli kokitaka mpenza na baentreprise ya mike oyo basalaka babude mpona kotala si réellement basalaka yango na banorme parce que tala lokola ndeko oyo soki aliaki bude oyo na butu na molili eske alingaki atanela tongo parce que museleke te mutu nyonso ayebi ke azalaka na poison oleye okufi tokundi yo ya boye eza malamu soki mukete il faut OCC asala musala kitoko parce que batu bakokufaka na mboka oyo soki négligence na part ya OCCP eza makasi tolobi aboya na ye bisenga senga aboya na ye pesa ngai kabela ngai
sombelangai mwana mwasi oyo kombo na ye Chance Mulanga azokumba moto koleka bana mibali pe aza ko se retrouver azolisa mwana na ye ba détail na reportage ya Blaise Mpoko. Mwana mwasi bozali komona kombo na ye Chance Mulanga noko mwana mwasi oyo te baza ebele te na ville province ya Kinshasa. Tala sikoyo na tongo alamuki ayebi ke il faut luka po mwana lia. Tala ndenge bandi kosukola mwana na ye asukoli mwana kitoko sima ya kosukola mwana. Tala ndenge akoti na kati ya ndaku abandi kopakola mwana mafuta alatisi mwana na ye bilamba kitoko ye moko pe abongami alati propre. Tala sikoyo ndenge abimi omoni ye wana bimi ayebi ke na kini to vivaka na système ya taux du jour il faut bima okende koluka po libota Elia. Ye wana zo bima ye na leki na ye ya mwasi aketi akomi na arrêt de bus. Tala sikoyo azwi mwana na ye apesi epai ya leki na ye ya mwasi alobi yo tikala kosimba mwana ngai na luka. Awa sikoyo soka kiti awa boye na terrain asengaka kaka ba prêter ye moto ou soit moto ya 3 pneus po abula a verser mbongo na bango ya zwa mwa ya likolo wana po libota e vivre na kimia. Noko zwa sikoyo ndenge Chance Mulanga azobula sikoyo awa na moto ya 3 pneus. Tala ndenge azobula omoni ndenge kaka azobula wana ti na pokwa akokangisa mbongo bato versement pesi ye moko patikali na quelque chose likolo oyo ekosala ke a vivre ye na mwana na ye na mobali na ye abulaka kitoko makaso wapi mwana mwasi oyo Chance Mulanga ama yele aza courageuse na ndenge ya defati yokelanga eloko oyo ya musala solide mamona se plana kumba parce qu'il na yebi vraiment elona ko baka pona aza mwana moko pena remarquable makama malamu mwana moko azana na bekirite alobaka te ana ndako na ya futelaka ye na mobile na ye na mwana ye na leki na ye bazala na bango wana azana ye chauffeur moto 3 pneus 2 pneus pe amemango donc aza pena fille moko oyo ayebi koluka alors ba fille ote mitu e bouja bana baboya ndaku bana baboya toli batambola ka 24 heures libanda vraiment yaza bongo te tala oyo tokobenda bana basi ya Kinshasa matoyi bino batu bovandaka na bakuwe olati mo bodi na yo somba 12000 francs na kato otiemo ba plaque na yo manzaka milai lokola Jezabel yo musala kaka kabela ngai pesa ngai sombela ngai lokola mikolo oyo bo senga ba mega makasi mibali bakomo kima bino po bozo senga ba mega trop metala muninga na bino yeyo Chance Mulanga azo luka vina e kitoko ana moto te azane loko te mais chaque tongo azo bima et puis azo sala ke famille na ye elia pe omoni via ko senga eza mabe bolanda exemple ya mwana mwasi oyo Chance Mulanga boende zalaka. Conseil du jour ya mokolo ya lelo yangoyo. Kombo na ngai Naomi Botamba. Conseil na kopesa eza pona ba député. To voter bino eza po bolobela biso. En tout cas to sengi na bino bobongisa. Bo sala tilo kwa ba obaleka ki wana. Po ba obaleka ki ma ba prometa ki biso ka no ba kosala 5 ans yango eleki. To moni pe lokote en tout cas l'autre kosenga na bino ba député ya tout oyo bobongisa na nyonso tout. Donc comme il a souka pour l'édition le samedi 23 décembre 2023 ni nesi la kate pour comprendre que to comme na souka ya solo pinza mais ce qui bo sepe édition le lobo pesa merci na équipe rédactionnelle Mobimba oyo kumba maki donc na ye moko pati poma toujours mosala kitoko na ndenge ya deux fois tena sima caméra ye moko liso nzambe Cédric Kalemba motema mabeni ye muto abenda kinga botila bima kitoko alignement montage tozalaki na audace bandengi AB Pro toujours na pointe et puis Arnaud Dikelani na Mupandi 10e match nyo sezo tambola kitoko awa na ndenge ya kosakana soki mukete tikato se plisa bandeko babota mamukola lelo tolobi joyeux anniversaire mbotama elamu na madame Katine Tumba balobi madame Katine Tumba lelo kozala somo dega soko zwe invitation te royate ndenge alobaki toloba yango tolobi soki ozwe invitation te koya na yo te
parce que ekozala fête moko veille mpe kolia komela ekozala wana. En tout cas mokolo ya mbotama ya madame Katine Tumba lelo ekozala dégâts na ndenge ya deux fois te. Joyeux anniversaire na monsieur Jerry Tanga balobi le pétrolier lelo ekozala danger salaka le pétrolier Jerry Tanga lelo ekozala danger kolia komela danger na couloir kimbuta wana opesi mbwambwa boyi to boyi kotanga esika tokozala mais ozalaka na couloir kimbuta danger. En tout cas nzambe abakisele bamvula ebele na bomoi na ye le pétrolier Jerry Tanga na ndenge ya deux fois te. Merci bandeko nanga partout bolandaki biso esengo ezalaka ntango botalaka biso bozwaka bainformation ya bien mais mingi to s'abonner na JT Communication de Kinois. Ce que s'abonner okobanda kolanda bainformation tous les jours na YouTube wa mobimba ndenge abe pro lobaka tokutani lobi.